voilà, salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante, Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Et ça, là, et ça, là, ba ye, et ça, là, penze lengi, so na libo, so na bino boy, je me sens à l'aise. Famille libo, taboza, hein? Famille bota balobi bana ya mama belle vie kondi la patronne la poutine de l'écriture la code mboka 243 muto atika bato bele na défaut boza so boza en tout cas botielanga ba j'aime so boza penza botielanga ba j'aime parce que nous voulons parler de notre film la famille meka un peu kolobela sur film na biso ezali spiritus spiritas balobi film oyo nzambe soko li otondi te komeka musapi na mozindo te parce que kande tolobaka kwanga ya kitoko totikela bateke mais écriture totikela yango belle vie kondi la patrona bandeko na ngai film oyo ezoleka spiritas nazotala yango nalobi seigneur ya solo pena nde balobaka éducation tozwaka yango kaka na ndako te éducation tozwaka yango kaka na église te éducation tozwaka yango kaka na école te siko yo mutu ozozwa eloko fo yeba la bonne part il faut faire la part des choses opona eloko oyo ya kitoko pe ya malamu neti babiso topona belle vie kondi la patrona famille bota ya tongo n'empêche que soki mobutu yosil pechanga ya kolobeza tokoya linana la douce moi c'est atonda tendresse pe douceur soki ya kolobeza tokoya koloba car nozomi l'esprit soki ya koloba eza tokoya koloba si la bisalu soki ya kolobeza tokoya ba mama étoile ba mama top ba mama Teresia ba artiste nyonso tu na yebisaka biso que na MK Mbelou TV officiel to lobela mingi de belle vie kondi la patrona. Merci beaucoup à toi Clémence depuis les États-Unis d'Amérique. De gros bisous moi na famille Bota le bibe Jemima Mavungu bana famille Bota bana mama bo moko papa bo moko papa biso na mama biso komune nani belle vie kondi la patrona. La famille film na biso zo les cas spiritus tozo mona yango to bandaki kolanda yango. Moi j'ai vraiment suivi depuis les bandes libres depuis film na biso o bandi tozo tala ndenge nini ndeko na biso vini juste pour na ko envier l'envie au Bible les mélango. La Bible nous dit contentez-vous de ce que vous avez. C'est pela na oyoza nango parce que lobby ya moto a ebite nzambe ka ande moto ayebi vi ya moto lobby nenge ozala. Lelo nzima kolia lipa ya kokauka me oza na kimia na motema nenge papa na biso ayemba nanzimi nalia lipa kokauka kasi na kimia na motema nayoka donc alobi anzimi alia na lipe ya kokauka tala lelo vini olingi mbongo ebele ba pesio ba condition o eza que lobi oko regretter sur ba condition o ozui onzimi pour que o apparaître pour que ozala lokola muninga bane onanga toyebi que na monde ya lelo o surtout lelo o na 21e siècle o lelo toza le 27 mai le 27 mai 2024. Donc 3 jours, donc 3 jours, dans 4 jours, parce que mon anniversaire c'est le 31 mai. Mon anniversaire c'est le 31 mai. Quand on a famille envoyez-moi vos vidéos juste en disant c'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de Maman MK. Juste quand vidéo à modèle wana, botine de la vidéo wana. Je disais na monde ya lelo o batu bakomi na envie batu bakomo sala makambu pona ko sepelisa batu mususu mutu mususu zomona azokota na relation moko amoureuse non par amour mais par intérêt
mutu mususu aosala likambo te pour que azaki na besoin ya kosala ngo, mais aosala ngo pour que approuver ndeko moko songolo ndeko moko mpakala ke ye pe asalaki. Or que biloko ndenge wana finalité nango toyebi biso nyonso esika ememaka biso. Toyebi biso nyonso esika ememaka biso. Na ba famille na biso lelo y a beaucoup de gens. Yana batu ebele. Batu ebele. Mutu msusu omone boye. Atanga parce que Vini, na romona Vini, c'est un homme intellectuel. Aza lokwa na kati ya film, eza kwa Junior. Junior aussi, c'est vraiment un homme intellectuel. Mais, nazo sepela na étude ya fiancé à Vini. Pourquoi? Parce que, aza fille moko matérialiste te. Aota la lobby. Et malgré que, na vie pe lelo, et comme na monde lelo, ya ki lelo, comme mobali obandine na pasi, lobby tango apeli, a comme mono zasu na niveau, na ote net, to mona kiangwe le kaki na crime de la noblesse, entre ndeko na biso Bellevue, quand dit la patronana, ndeko na biso, au mari, Bellevue a soutenu qu'il y a linga qui mobali ne n'attend pas mais mobali tango nzambe a pambolier a eko changer. Mais je vous jure la grande famille balobi na mokili o tozaka elo nyonso zalaka mi balé. So vrai ezala na mokili. Dit-on qu'il y a aussi un faux. So problème ezala na mokili. Dit-on qu'il y a aussi un résultat. Donc nyonso nzamba sala mo eza molili eza. OK? Tongo eza poko eza. Donc, lelo nyonso nzamba sala do yoko lobate ke te mibala lelo akoba lingana pasi boetango ko yes bien sûr mibala bongo baza mais yo tango zu mobali et que bo bandi na na vie moko boy et c'est un peu de mettre tout na maboko nzambe ko tikela nzambe ba disposition na bino ya makamu na bino nzambe aza maître juge seul le vrai juge ya monde entier je le dis et je le répète. Seul le maître juge du monde entier, c'est notre Dieu, le Seigneur Sauveur, créateur de la terre. Quand Nzambe ndaza juge ya malunga, yo soki okomi na relation moko boye na ndeko moko boye. Ndeko wana zana na possibilité te. Ozoede bo bandi ko kende bo sali route ensemble mais la femme baby ba relation bon so mo balé à reconnaissant au moins ça reconnaissant relation bon peut couvrir la passe malgré le quoi ba papa na biso ba papa ba papa bazaka le quoi ba mbwa na ndenge te ke o baza comportement ba mbwa mais evandelia na plus exemple evandelia ba mbwa nyonso ezala za minushi ezala za nunu ezala za soki buladok aza soki dogi mais position vandele ezalaka moko. Papa so aza posa abima libanda to alinga mwasi mususu abimane kaka ata mwasi ono banene na pasi mibali mususu abima me a respecter you mais yo tang ocha mobali no na mabondeli o serré na mabondeli la famille je vous dis le secret de la prière c'est pas pour rien Bible le banabiso que c'est lui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. C'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Donc, yo tang oza na relation moko boye amoureuse na mobali no moko quelconque. Yeba ko bomba ye na se na mapapu ya nkolo. To zongi na cadre ndeko na biso Vini. Na obeta c'était le loka pa Vini. Vini vie ezaki nango malgré ezaki nango ezo marché tel le marché le même marché mais là à moni papa Serge a envié le bi je vais être comme toi. Ko linga oza loko amutu amokilité linga oza yo moko donc net ngama mkane na zaboy na ko linga jamais na koma ko a Bellevue je peux copier des bonnes habitudes il y a Bellevue et kozala lokola apport dans ma vie mais nakolinga te na copier bela non linga te na copier ma gloire luzubu na koma lokola ma gloire et aussi maka jamais non linga te na vina koma lokola Lydia Mbosso parce que Lydia Mbosso aza mwasi ya pembe nga na mwindu so no bina koma lokola ye pembe na ye eza iné eza naturel mais nga soki no bina koma lokola ye eluka na bzoba ambie na zoba clotec na zoba soki nini ba podium makasi ba betazole ba nini ba tenovat
o ezake lobi na ko se retrouver na bakento babenga ngo bongo ya mama Sarah Kimia ekoluka na se retrouver na bakento na nzoto ba tampon ebetinga na matama oko cancer. Pour Anini, koluka ko envier de devenir comme une autre personne. Zala yo, ngana ebisa bela nyonso tout na ba analyse presque nyonso que je fais, je dis toujours à Belleville quand dit la patronne azala ye qu'elle ne change pas pona mutu moko boye quelconque. Qu'elle ne change pas azalaka aputi nzamba tsakati na ye oyo azana ngwana nzambe. Bible lobi na biso nini ke nzambe apesi mutu na mutu intelligence pe sagesse mutu na mutu azana ngo yusko foyeba ko batela oyo nzamba pesa yo ndemona bela. Regardez-moi cette belle femme. Est-ce que moi ça qui toko boloko a belle vie quand dit la patronne moi ça qui toko boya mwindu boya aswana na ambi Aswan Ataba Fingi, elle ne s'occupe pas tellement qu'elle nous avait dit déjà focus travail. Tout le monde biso son dengue crime de la noblesse et bêtis hein. To continuer bongo na spiritas. To continuer na spiritas. Yo za mwasi na ozonge la vini. To koti na cadre ndeko na biso balingani na papa Serge, tu viens okuti batu ba mama na ba papa ba osana ndaku ya soi-disant proposant na automobile oyo lingi mama za respect baby ke bendo na Sophia na zaki respect nde ba ibutu papa ibutu na mama Marie-Jeanne Bakoko peut-être ko sauver. Mais l'impolitesse. Tu ne peux pas être juste poli par tata ou abimission na mokili to maman ou abimission na mokili. Papa nyonso o azana age ya papa na yo aza papa. Maman nyonso o azana age ya mama na yo aza mama. En plus de ça, ezala mutu azana age ya yo to yo za yaya. Le respect est réciproque. Nous devons nous respecter les uns et les autres. Tu ne peux pas venir ici comme Roboé au bando sa ba genre qui déjà montra que non c'est toi yondo yebi yondo lo bara bien o batubo ya tala lelo sikando kona biso akufi mercredi jeudi vendredi bazo yembele mazo yeba tepo bandeko bana kati wana bayebi que awa bilia ki yebi koki 3 jours soso ganga ki kokoriko. La famille en tout cas Belleville Kandi merci beaucoup pour na initiative ya boye pour na idée na lo batande ba Congo la Brazzaville ba lobaka pour na idée ya kitoko boye ba idée o eza ezo ya kozongisa mutu mususu o azaki otala film l'air amonaka papa mo boye na kwa na bango papa na pela abanda luka mweni nya ko approcher papa na po papa na brancher mais tango otala film o spiritas abi pardon na kenda abona bando bima chaque semaine na mwasa kufa na kende te na nzimi na lia na nge vida na nga tongo na nzimi na ngai na lia na ngai manioko fruit po biso na kine vida mikolo poso esa fait poso biso na kine mikolo bato boza kine te bozanga bo rate fort na nzimi na lia na nga poso na nga na lambelongo fufu na kuseme vida na nga kuna na ye na lie na tondi na vandi kimi à l'aise na butu ekoki boye na lali na sambeli nzambe merci bateli nga journée mobimbo comme singa na tango o batela nga batela libota na nga je m'endorme spongi na olam kaka boye so poso osube na bimi na ke na subi na zongi na pongi ke okomoza mbongo mais tu n'es pas à l'aise. Tu as l'argent, mais tu ne peux pas donner Ah non, le monde. Mais non, on a tous abisso, tout tika kwa envier. Léon a équipe d'un mingi pour le bateau, benga wana ba envieuse na ba envière. Ba lo bango bongo. Français pe. Bateau ba enviara mingi, bateau ba linga mingi kozala lokola kingandi. Luka o copier ya malamu ya ndeko wana pona bolamu na yo et faire avancer yo na vie. Excusez. Luka o copier ma qualité ya malamu. Parce que Bible lobi na biso un bon serviteur azalaka lokola maître na ye.
J'espère que Koti. Un bon serviteur, azalaka lokola maître na ye. Yango bomona na l'air to bande ko tanga na classe, tant to zeno ba jeune, tant o tanga na classe. So linga ku wana te oza na difficulté ya ko maîtriser matière wana. Ngana no linga anglais te. Nga zena IEC surtout quand madame na biso angla Koti. Pardon. Abimi nanga. Nabi osumi noni no mema eke nanga wapi. Wana ngai. Nga moko no pris exemple na ngam nabi na ok na ba anglais wapi pardon. Mais non ça secrétariat. Na obosa na ke étant secrétaire faut za bilingue. Pour que oza na no fils na bureau moko boye mutu moko hi how are you mom? How you doing? Okanga me otalaka mutu boye e sopio. Non c'est pela lelo na omona ba artiste na biso ba olo ba anglais ba olo ba français omona ki bazoko se défendre. Kitoko là c'est vraiment très bien. C'est vraiment bien la famille, je vous jure. Je vous jure, c'est vraiment bien. Trop bien même. Trop bien même. Donc, belle vie casting kitoko que papa Serge so na niatie na brol oyo a teto lango nenga teto lango wana. Niyo lisusu ya Ibutu na Marie-Jeanne ezopesa nge sengo moko na bi oyo poison, empoisonnement yango esa. Maman Nabiso Marie-Hélène incarnera toujours le rôle avec simplicité. Elle ne force pas. Vous voyez que Moutou Azo a ça c'est qu'elle a. Maman Nabiso Marie-Hélène, elle donne que c'est qu'elle a. Vous sentez la maturité en elle. Et on va rôle et simba ke kaka. En tout cas, la famille focus, famille libo tabo ça fait un ban libo. So focus. Tant que tu as focus travail. Focus, opération 100K à chaque vidéo. Please, s'il vous plaît. Surtout au bandela, ba film, ata 10 fois, 20 fois, to bandela. Pour que, moussale kende liboso. Epé sa sous maman la biso makasi. Ya koye la biso babiloko o eza que, ate que sungana ngom 10 milliards de personnes te. Mais ata mutu moko, o alinganga ke nanzela mabetanga ota la spirita so abi. Na ok, soute. Tikanga na zwa kiti na fanda. Tika na zwa kiti na fanda penza na zelata nzambe. Babi ya nzambe umelaka mezalaka, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Fantoma loko faembango. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tina nini baninga pepo na nini ngana kota bonganga. Ngana kanga masena Yesu Yende mopesi na nyoso emono yo lele o ye Fantoma loko faembango. Oh, quand Satan, et puis diable c'est comme personne à gauche, s'attendre à obéir à la droite. Diable c'est personne à droite, s'attendre à obéir à la gauche. Apesio bomengo, abiso pesa maman nao. Apesio mwana, abi pesa mobali nao. Mais Nzambe quand il bénit, j'aime ce Dieu là. J'aime cet homme de Jésus quand il donne. Asengaka elo moko, la reconnaissance. Et Azaka très jaloux. Elle n'a qu'à partager gloire à deux personnes. C'est Dieu là, cet homme de Jésus, je l'adore. Cet homme Jésus, alléluia. Alléluia, cet homme de Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La famille Bot, en tout cas, vous étiez là nombreux en train de nous suivre. On a juste voulu parler de notre film Spiritas. Lelo, tous allez déjà focus 16h déjà, heure de Kinshasa. Film Nabiso Eronia, Tamana Belle Vie TV. Ce qui n'a pas le film était Kende na Lombango, Bandango, pendant le premier épisode, tu vas comprendre un peu au CP là, aux à la désuité. Voilà. Abonnez-vous massivement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir, la grande famille de MK Mbelu TV
officiel. Merci beaucoup na ba artiste nyonso bazo jouer na Spiritas. En tout cas casting eza déjà kitoko ezo monana. Casting eza tokos. En tout cas nzambalola apambola biso soki yesu azongi te ngana bino. J'espère que tokokutana na mikolo o ezali koya parce que on est ensemble. Tuza wana pona bino. Nous sommes là pour vous, la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Bisous, on a dit.